biso bato ndenge moko Maina makila makota mbolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni Ezali kaka nema yebe Zambe yokelaka biso bato ndenge moko Maina makila makota mbolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni Ezali kaka nema yebe Kaka Yokela boinga mama Kaka Yasala tonyo kwani Omoya masoyo Ezali ndega boindo Kaka kimaku yolo binini Mbote na bandeko balandi nyonso nzamba pambola bino ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumu kimbangu. Bandeko na ngai nasali video mbangu susu pamba te mikolo eleki ebele ya liboso ezali nazo publier lisusu te vraiment na Facebook na ngai. Facebook na ngai ezali bloqué oyo ya lega Kongo alenga parce que boyebi ke Facebook apesa ba loi. Alors ba loi ezali ezana ba video mosusu ozana droit ko publier yango te. Et surtout ba video oyo ya maladi oyo ezali ko tongisa Europe. Ngana publier yango ya trop. Na mona yango za normal mais bango balingi te. Ndenge ba komeli ngai donc yango bomoni mikolo ba émission penza na Facebook eza ko lekate mais bandeko bako kolanda nga balanda nga toujours na YouTube na ngai ya Kongo Alenga TV. Kongo Alenga TV toujours nazo sala ba émission ou bien na sala Facebook ya Zonga Lenga. Zonga Lenga bandeko boko senga nga bami nazali na nga kuna naza ko connaître toujours ba émission na pese mbote na bandeko nyonso to ba combattant résistant na pese mbote na bana Congo bana Bilaka bana ya bakoko bana fumu kimbangu boyebi ke ya solo mikolo na net likambo ya bokechwa yambo oyo azali ndeko congolais Joke bokechwa yambo azali moko oyo na ba artiste na biso oyo na monaka po na ngai Kongo Alenga aza ko défendre lelo mabele ya bakoko na ye. Kokangama ya bokechwa yambo na yebi ba combattant résistant mingi oyo balingaka yete bazali ko sepela. Bazali ko sepela mingi bafingaka ye balobi ke bokechu wa yambo aliaka mbongo. Mais bango moko ba combattant résistant pe baliaka mbongo na ba sous-coulisse. Combat lelo za sous malamu te parce que pona nini parce que ba combattant ba kota na système ba kota na sima ba politicien so baza ko yiba mbongo na Congo bango pe ba combattant résistant baza ko lia mbongo wana donc toloba bango pe bazali ko participer na makila ya 12 millions ya ba congolais ba kufa mais bokechwa yambo azalaka toujours na biso awa na Congo ata azali koyiba azwa kolia mbongo ba politicien mais azalaka toujours ferme na maloba na ye na makambo tali Congo atelebaka pe adenosaka makambo nyonso oyo ezali koleka ya mabe ngai moko tango bakangaki bokechwa ya mona 2015 ndenge komanda eso na pese mbote komanda eso asplikaki yango me ngai Kongo Alenga nata koyebisa bino ngai nazalaki ngai mutu nazali kofilme bokechu komanda eso na Zako Sayala na avocate ya papa Etienne Tshisekedi madame Croquet so na bosani kombo na ete ba cercle ki biso na ba series
na filmaki bango ti ba CRS ba sekle biso ngai mutu na ko filmer yango bakangaki biso bakei na biso na garde vie o bakendaki na biso nyonso bakotisa biso na mutuka bakendaka na biso tovandaka na pendant 5 à 6 heures de temps après moko toye kokende aza kokende kosamba na ndenge na ye ngai kongalenga na splikaki bango atanke lokwa babonenga na caméra si bango ke non nga naza photographe nayaki na France alotan namoni ke manifestation ezali ya bandeko nanga bacongolais yango nayaki boyebe ke il faut toujours ko se déguiser na makambo tali combat ngai batikaki ngai okechwa ya mbope batikaki biso nyonso tu ngata on abimi muto kutanaki na ezaki mama Blandine oyo lelo bazana Martin Sali na PCP mbote mama Blandine to yaki na ye to zui ba métro to ke na ye ti esika bato ya RCK bazalaki na sali bango lisusu émission eza na Hot 243 émission ya Bokecho to salaki eza na Hot 243 donc bandeko na ngai Bokecho Yambo c'est un grand combattant abundi mingi parmi ba artistes surtout à Congo mutu abunda neti Bokecho azaliti il faut qu'on remercie kaye Juke abundi mingi ayembi banzembo ba chanson patriote banzembo ya ndenge na ndenge surtout nzembo nga na lingaka mingi pas de complexe yango nzembo oyo etelemisa bato na poto ba combattant toyoka ngo nanu pas de complexe ya Bokecho Yambo pour vous comprendre que Juke c'est un grand combattant. Yango bomoni gouvernement nyonso oyo eleki depuis occupation eyaki na 1997 na 97 Juke abandi ko combattre yango. Joseph Kabila ye Bokecho a combattre ye. To ye na lelo na Félix Bokecho azaka ko combattre pendant 18 ans Bokecho azaka na biso wa azaka ko combattre ba gouvernement nyonso o ezali koya na République démocratique du Congo. Depuis 2015 ngai nazotambola ba caméra partout ba émission ezali ba archive wana ki ebungaka te ezali na pese mbote na pete na nga Cédric Mala oh tu as travaillé na Hot 243 parce que tu as la chiffre na biso na YouTube sur bobeti boko mona yango na tie yango te parce que to luki yango ba émission ezali ebele oyo na sala Bokecho yango bomoni Bokecho pour na reconnaissance na ye na 50 ans na ye azangisa ko bengisa ngai te Kongo alenga foya na kenda tina ndako oyo ya Bokecho mabolongo yinda mama na biso merci o yambaki biso na kati ya ndako donc kokangama ya Bokecho Yambo ba congolais ezali kopesa biso nyonso ba congolais ya diaspora passe pambate Bokecho Yambo alobaka makambo ya Congo Bokecho Yambo atelemelaka ba musiciens oyo bazali na souci ya peuple te ba musiciens na biso ba artistes musiciens musala na bango zali koyemba banzembo bango bayembaka mais banzembo ya makambo za koleka na Congo makambo ya mabe ezali koleka bayembaka yango te mais Bokecho Yambo ye ayembaka yango tolanda pas de complexe matondo mingi peuple congolais Mawa depuis colonisation ça fait aujourd'hui 23 ans
ya souffrance mawa trop toza na diamant toza na cuif toza na mabele nzambe apesa biso bomengo mpo na nini souffrance toza na kobati peuple congolais pas de toza na nyonso vraiment totelemela mboka na biso eza ya biso moko toza na nyonso bamboka mosusu ezangaka badiama bakomi kosimba badiama bazozwa yango mpo boyokani ezali te ah jésus sikoyo naloba mawa tro nalingi naloba kasi nayikoyoka sonio pasi na likambo ya koko kinshasa vraimen ezali pasio nabanda kaka se na bapolitisien biso bato tofotaka bino ye biso nde tofotaka bino malamu biso tomona bapase bolingi bomengo kaka bino kaka biso te bomengo nzambe apesa biso afrike mobimba ezali te biso kaka mpasi kolia ya malamu te fisosielite farmasi ezali lopitalo ete kona boloko elokoli balabala ezali te ya mboka ye nzambe awa boyokali bosine ngo bapa bosine na afrique du sud na afrique du sud bosine nde bapapie bopesi basalaire na bino ya transition mama wapi salaire ya pepe ya transition pasi eleki tolingi bino bapolitisien mingi me bolingi balabala moko besenge eglize basosiete boyela biso na kongo eleki mingi bapasere epai babibisa bana na ndako balobi bana bazali bandoki moyeteolaka bandoki te mpo mboka ezangi ekonomi société eza te seigneur mpona nini boye monyokoli seigneur kaka biso na mboka na biso bamisise ya peuple ya kongo biso bamisise ya mboka bamisise totika bapolémike boyokanga malamu na matoi mpe na maloba bosalela age bosalela baage oyo ezali kosala pasio bavoyu ebele bakomi bafaser ebele kaka okomisa bashege kosamaka banko olingi osala marshe na yo ozwi bana mike otie bango na nsima mpo na nini okoki kozwa te mona na yo oya ndako tokoki koaksepte te kifoyi na mboka ye ebele kinondoka ye mpo na nini boye bakonzi bozwa mesure bobongisa biso vie sociale isa université la Belleville tonebela balicencie université ya Lumumbashi ISP Mbandaka université ya Kisangani Bandundu Katanga Kasa Occidental Kasa Oriental kuna na Kivu boyokanga malamu na lele moyen te ebela balicencie ebela badoctorat basalaka te bagraduate bamisusu bakufa basala te azali na mosala te moyen te bajournaliste boloba verité mpona nini ozoloba verité te bajournaliste un siècle demi ah seigneur mpona nini boye tosala nini bandeko bakimaki bamboka ebele totondomi na Kinshasa minduki partout mpo na koluka intere ya bapaya olingi intere ya biso te na bapoto babongisa mboka na bango mboka na biso epai ya baninga bazali na babanke biso tozali na banke te ata peuple moko aza na koti te bandeko mpo na nini boseigneur okati premier bobomanga mpo na peuple nakoki kotrahi peuple nanga te natongi moto te otindelanga basoda te baboma ngai natangi koma moto te boboma ngai te ye ya mboka boboma ngai ata liwa Lumumba ata liwa Kabila boboma ngai nde na kondima tozonga ata na unité mobutu atikaka mpe unité boboma ngai liwa muse na kondima me ya bato ya mokili na boye yango bino bakonzi na biso ntango bokendaka bamboka mosusu ya afrika ya ngele boyaka mpe na banzi boyoki nzembo ya bokeshwa ya pas de complexe nalingi naloba kasi nayi koyoka soni bandeko na ngai moto ayembi banzembo ya boye mpe ayembaka ti lelo botangela nga musicien nini balbomi nyonso tu oyo babimisaka bayembaka makambo ya Congo ndenge bokechwa ayembaka ndenge bokechwa azali na susi ya mboka bandeko bakombata resistant bozala na bolingo bolingana nga Kongo alenga na banda ba émission ti lelo oyo nasala pona likambo etali komba tose sacrifia kolala te babutu nyonso tu mpona likambo etali mboka na biso la République démocratique du Congo sacrifice tosala eza mpona Congo lelo bato baza kosala ba émission
nga na félicitaka bango naza motema mabe na bango te bango nyonso napesi petit na nga Didi Masuki mbote esika azali mbote na ye bato nyonso boza kosala bémission bocontinue c'est la patrie mboka na biso eza na mboka mosusu te oyo bapesa biso ezali mboka Congo ya bakoko yango nga nayela bino bokoko ya bayindo bokechwa yambo oyo aleka na émission bokoko ya bayindo ya ndenge na ndenge komanda eso aleka na bémission ya ndenge na ndenge ntango biso tosala bémission bandeko na ngai tozali kosenga bakombata bambongo te okombata mpo oleka na émission na ngai ifo nasenga yo mbongo mutu moko te kombata moko to résistant moko te akoya alobaki Kongo alenga ndenge na bande koleka na émission na yo na bande kosenga yo mbongo ngai moko nalobaka yango meme na baradio nakotikalaka kosala radio te radio Kongo alenga oyo bonabona kosala yango te parce que nga objectif na ngai nayelaki na komba ezali fumuki mbangu atinda ngai mpo nalobela mboka ndenge mpe bokechwa yambo alobaka soki bato baza kokabela bokechwa yambo bandeko motema mabe kosala bino mpona nini baza kokabela ye soki lelo bato balobi ke ndenge tomonaka ya Laurent Sokoko aza kokabela bokechwa yambo me aza kokabela ye bokechwa koboya yango te ngai lelo soki moto akabeli ngai Jackson Mbila abengaka ngai ta mosusu abenga ngai ta nosala bémission Kongo alenga bato ebele moto akokabela Didi Masuki moto akokabela Odombo moto akokabela Pichu Shomungu asepelaka na ndenge asalaka émission papa bénergie na yo en tout cas Zoro Bilel mengi nakabela yo mpo namonaka bino botambolaka bozwa te eloko bozwa yango juke bokechwa yambo tolingi tokabela yo tosombela yo te eloko boye tomonaka otambolaka me mabe eza wapi ezali komba bato nde tosalaka bémission boye bamosusu basepelaka na biso me ntango ya tosepela na yo alingi akabela yo mabe eza wapi bandeko totika kimoto ya mabe même na komba tozali nango c'est vrai toza kobunda komba mpo na mboka na biso ekoma malamu lelo tala ndenge Paul Kagame aimilie biso tala lelo président Félix toza kotelemela ye naza na bafoto oyo ngai moko Kongo alenga na kanga président Félix na ntango ya Kondo Papa Tshisekedi mpona kolasa mosala toza na baarchive oyo tozalaka ngo na bandako na baémission etikala baémission mosusu tosala na ba 2008 ezali baémission mosusu tosala na ba 2005 ezali baémission mosusu tosala na ba 2004 ezali donc bandeko na ngai bokechwa yambo aza komérite il faut biso bakongolais tosoutenir ye ke tofinga ye ke tozala motema mabe na ye parce que azali moko oyo ya balanga nzembo oyo azali kobunda bitumba na bosolo na kati ya diaspora bakozongisa ye Congo te parce que azali réfugié ata bazongisa ye Congo eza mpe mboka na ye bato baza kosepelaka bazongisa ye mpo bosala nini boboma ye bolia ye oyo bakufi kuna ebele bozokoka ta kozwa solution na bango te Paul Kagame aye koemilie biso à cause ya bapoliticien congolais bato basali ke lelo Paul Kagame aemilie biso parce que baza na bango mire te bandeko na ngai totikaki motema mabe bacongolais bokechu juke nga nazo soutenir yo en tant que mwana Congo mwana fumuki mbangu okobima nzambe akopambola yo boloko elekaka nango daye kutu boloko apoto nga mpe na kota yango boloko apoto kutu balengelaka bato bakoki kopesa biloko kolia na ntongo na midi mpe na poko
sika kolala musa kitoko bokecho zo souffrir te akobima komona bana na ye mama mabolongo yinda kobanga te papa kozonga kala te eza procès oyo liboso bakangelaki ndenge papa na biso eso alobi na 2015 ngai Kongo Alenga nazalaki ta bazokanga biso ngai moto nazalaki na bokecho nanga mona ko filmer na bango filmaki bango tokoluka ba image wana tokobimisela bino yango bomona na madame Croquet o azalaka avocate ya papa Etienne Tshisekedi ye pa azalaka ye ko batikaki ye parce que azane mundele batikaki ye bachers batiki ye mais bakangi biso na papa zako saya la biso nous surtout bakendeki na biso donc combat oyo bandeko na ngai tomona pe makambo ebele pona combat ya mboka na biso mboka Congo bo s'abonner na YouTube ya Congo Alenga TV ba émission na ngezo leka kuna Facebook bo senganga demande na zonga lenga naza kuna na kati ya Facebook wana nazosala mikolo yo Facebook na ngabo penza ya le grand Congo Alenga bandeko na ngai ezali bloqué 1 mois ti na mois toko bandande ekofungwama mais naza toujours na bino nzamba pambola bino apambola Congo nzamba pambola état de siège oyo eza ko régner nzamba sunga état de siège salama penda na ndenga bosolo ba criminel oyo bazali ko sala ba crime na Congo bazala juger président Félix salela état de siège na kibosolo na ndenge ya bosolo ba peuple congolais ya diaspora bango nyonso bakoma ini bakondima yo mais soki ezokende kaka na ndenge ya mabe diaspora ozalaka ya kokabwana mboka nyonso soki diaspora eza kokabwana bandeko pays wana esimbaka te po diaspora c'est yango ezali poumon il faut tozala bomoko together so toza moko sous-amen ndenge balima balobi soki toza sous-amen bandeko na ngai tokozala fort mpona mboka na biso mboka Congo parce que toza na 9 pays voisins 9 pays wana nyonso tobota na bango alors il faut tokutana un grand président oyo azali fort po asala Congo la République démocratique du Congo une grande nation tokolonga etumba mabele oyo eza ya Fumuki Mbangu atambona na Congo aniata na Congo pe ba président Afrique ebele bayebi Fumuki Mbangu bino bato botiaka tembe bokomona bamakambo ebele oyo kobima un jour ke Fumuki Mbangu ase révéla kata ba président nyonso oyo baza na Afrique bamona ye tosakanaka na mutu wana te torataka mapamboli ebele biso bacongolais nzambe apambola bino mikolo ya tokolobela mpe makambo yango oyo ndenge Fumuki Mbangu azali kobimela baprésident mosusu Afrique kimia nzambe ezala kati na bino ezalaki ya bino ndeko Congo Alenga naye kolobela makambo ya Juke Bokechu première nzambe apambola yo Bokechu première ingeta toujours on est ensemble toza toujours na yo molimo ya Fumuki Mbangu eza kati na yo okobima place on ezali place na yo te toza na posa na yo bokoto eza kozela yo bami na yo ba fanatique na yo bokoto baza kozela yo mbote na komanda eso na bosani te mabolongo yinda ba petit nyonso ya palais nzamba apambola bino kimia bana nyonso Bokechu ayambo nzamba apambola bino papa bientôt akozala na ndako ezalaki ya bino ndeko Congo Alenga botikala malamu tokutani bongo na pièce ya sika matondo mingi ingeta matondo Zambe yokelaka biso bato ndenge moko Boina makila makotambolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni ezali kaka nemayele
bakelaka biso bato ndenge moko maina bakila makotambolaka na nzoto kasi eloko ezali kotia vikeseni ezali kaka ne mayele yokela boingama yasolo tonyokwani kombo ya masoyo ezali ndengai boindo kataki makuyolo bini